Pour qu'il ne compte pas dans la chambre, dans lieu sacré. Et si comme moi na salaka, makambo na ye na mwasi na ye mama, yo kende kokota na kati ya chambre mwana ata kutu. Non na bala ko mfumba mingi mingi po mwamba. Sasa mana pole nya mfumba za na mwamba oyo. Mama biso mongo wana o tu sa mosa mwana. Yo to kokota siko na chambre mwana kokota mwana ide nini? Kokota mo penza na ide nini? Yo ba ye biso no kwa yo za mongo ko tuta to na mwasi ya mongo basakana kana ngai ta ke na basa kusukuma. Sabana bana wote kwa hiyo komina edingwe moto na TV oniko mama oh wewe uchoma la tupanzili koloboe. Merci hein. Merci à chouchou. Vous comprenez hein? Il y a un peu de mouton, il y a un peu de manzala. Quand la ligne est dans la bien. Pas bien pour manzala, on va monter hein. Manzala va bien faire. On va le boire. Courage. Merci hein. Tu vas parce qu'on a pas reproché la bien pour reprocher mais manzaka elle est chassa nimne pocha manzaka pas ni na chat elle est kindaki na profita na manzaka mlaye tu bota manzaka na baby na kati manzaka zata elle est kindaki na profiter na chuma manzaka. Mais elle a ça service traiteur, on dirait que ça va me pousser. Marita, Marita, bon, on a comme nous avons papa hier. Comme nous avons comme nous sommes dans le coup de biso. Et ça, la jeune fille, mon co. La béni, on n'a pas jeune, maman avait un maman avec famille, et famille avait jeune. Jeune fille, moi, béni, on se plaint dans le béni, habité. Maman bokilo na ye akota katina kati chambre na bango akota na chambre na bango ndenge nini ayaka soki aye kotala mwana na mobali et puis asala ngo mingi soki mwana na mobali azati akota na chambre mwana na mobali a contrôler ka biloko na kati ya chambre azobisa mwana mosali ayebisa bokilo bi yo zola na mbeta lix boy ngala na mbeta boy te zola na mbeta boy pona nini mwana mobali ko azaka na permis te amemaka te atambola na métro mwana na mwasi jeune fille wana yango fongo bokele yango batwale kwa balembi na bango batwale kwa babimbi ko mikolo papa ba yaki papa mtoto mama mama mikolo papa ba mwana te mais papa le nana pa ya moko non le me fongo papa ya wana ino se le fongo on peut en profiter na fumo il y a pas de souci on a ngabona na bato balia top ça ndo to akaba to mibale siko ko to zaka bato mibale papa ça bleu na linga na pas bleu na la linga donc kolieza rapidement mwambelinga mwana mobali amemaka te mwana mobali atambola na métro mwana na mwasi nde obika bana bakoto oyo mwana koto oyo atambolaka na voiture aza na voiture na ye asala mwa crédit na ye atambolaka nde na voiture na ye baza deja na mwana moko mama ya mongo mama boni boyoko ata kotodomtili makenzi aza mongo ma ya caractère na yo te mama mama ya mongo domtili azaka libinza mongo te so babongo so bape balibinza nayebi ke madomi azaka libinza mama ya mongo mwana ana abi mobali na ye aza mongo jeune fille wana aza ekolo oyo babengaka bakasaye oyo babengaka bango comment s'appelle basonge bazaka bakasaye kati ya baluba kuna bakasaye baa basonge mama wana aza mongo mama boni boye mwana moninga pesa ye espace tikela ekimia boni boye ata kutu balobi ko bandeko nanga mongo bokolimbisa ngai bandeko nanga mongo bokolimbisa ngai bandeko nanga bangala bokolimbisa ngai ngai mama elia nitu naza na ekolo te
ekolo nange eza mongo, ekolo nange eza mutetela, ekolo nange eza muyombe, ekolo nange eza muluba. Pona nini? Pona za congolaise. Soko ozi mutetela, ozi mongo, ozi muluba, ozi munande, ozi biso nde tosalaka Congo na biso RDC, la République démocratique du Congo. Oyo tobingi Zaire mpona botama na ntango ya Mobutu na ntango ya Zaire, oyo babengi Zaire. Mama boni boye ko mama bamongo bandeko nanga bolimbisa ngami na olobela mama oyo ya mongo. Après mikolo koyana kolobela mama moko pe ya moluba. Mama mongo boni boye ko mama okende kota tina kati ya chambre na lieu sacré esika mwana salaka makambo na ye na mwasi na ye mama yokende kokota na kati ya chambre mwana ata kutu. Mama mokili ese changer, bato babongola mitema, bato bakoma kosambela. Mwana wana bengaki nga azolela yebisinga mama nitu. Mama bokilo nanga je ne sais pas, je suis fatigué avec elle. Entre mon mari et moi tout va bien, mais c'est elle qui me pourrit la vie. Pourquoi ça ko pourrir vie ya mwana ya moninga mama na biso ya mongo pona nini? Mama tika boye ko eza gentil te. Mwana no sota mwana métro parce que a dit a passer permis te pona ni a passer permis, soit passer permis a comme véhiculer mama. Mwana batata mwana mutuka mwana mema ngambo pona nini? Ota mwana mutuka mwana ngatambola kama makolo boni yo boye mama boni boye mama na okende Kinshasa na kokuta na mama linga. Mama linga sala na open émission. Mama bona matsanga attention boye. Biso ta ba to ka nganga to matsanga attention boye kwani. Achana mai kana na na mfungwa pardon. Ah non. Moto ko na bana bato. Boye ba ke bana bazo bana na ba age mo eza muke. Baza expérience te moto ko nyoko la bana ya baninga. Ya malamu te. Mama nini ko ko ta chambre mwana na yo, mo za pudeur te. Maman za soni te. Okoki ko ta chambre mwana na ondenge nini? Oki ko ta mbetu ya mwana. Ozola ke yo zola na mbetu ya luxe. Ngana la raboete. Mais maman soma mbetu. Mbetu eza nini na mboko? Ato bozo 4 fois crédit, au fait na sifo kaka yo moko kaka. Boni mama ko chama munga kazili koloboy. Mwana yaki libala kwa de la kate mama. Mwana moninga yaki libala kwa de la kate libala ezelo kwa esengo. Mama ozo bosa na kena mo itango ozoya. Mwana mosa me masaki ameni saki. Ade madame to kaki ozo tamwa na mutu kwa mwana na tamwa na makolo. Mais moi so tamwa makolo etali. Yibe kena mo itango ozo pourrir. En tout cas ba te boli misala po tonalité na même matière. En tout cas c'est pas dans mes habitudes hein. So bon tonalité matière parce que là je me rappelle encore de la bande sona la pauvre comme elle a pleuré et ça qui n'a pas si a singa m'a fait une émission sur ça parce que je suis fatigué avec ma belle-mère. Il y a moi dans notre émission boli misala naza un peu monté mais moi tension matinga po maman mon on a ko parler ma foot te po non basaka boité. Mama yo soki okutana ki na bokilo oyo nyokola kiyo elakisi te ki yo fana konyokola basi ya bana na yo mokili eza nde mwana te mama soki okozaki na bokilo nyokola ki konyokola basi ya bana na yo te fais le bien tant monsieur ozaki malamu te na libala yo sala bana basi ya basi na yo bala ponde escape bana mpe bakolinga yo tango yo kopesa mwana mwasi na yo pasi na moi onyokolie ofingi osali boye me na butu sizo mwana kosepela ndenge nini yo kesepelisa mwana yo aza mwana na kotika mwana moto akobotela mwana aza te sauf que mwana na mama babalanaka te yaya na leki mpe babalanaka te faut kende kobala kaka na famille mosusu mabana mboka poto matériel yango ozokufela na kati ya mboka poto okekufela matériel otyaka mwana bato panzi likolo okota ti na chambre ya mama nga nayebisaki jeune fille wana boye mokolo mosusu mobali eza na kati ya chambre yebisaka mama yake mobali aza te comme ça kota akekuta mwana na kati ya chambre trop c'est trop bato bakofika sulu ya kimia te nyonso kaka bokilo nanga boye ah non bamama bozolekisa mpe boni boye ko so boti momelo kasi boti jésus boni boye bana basi mpe bayaka tuti bizolela ntongo akala bomema moti lelo mpe na mboka poto mama boni boye vanda mpe na ndako noti okende otumisaka mwasi ya mwana no na bandako na bango mpona nini mama mpona nini yo bokilo na okotaka na kati ya chambre eza vie sacrete mwasi kokozala mpe boyanda mpe na ntongo nzoto mpe eza malamu te atandi mpe mbetu te eza mpe normal ça peut arriver kayoki mpe bien te atandi mpe mbetu te ezalaka nango moto akolamuka lelo te nzoto eza malamu te atandi mpe mbetu te eza normal akoza mpe basous-vêtement atiki parce que ayebiki eza chambre ekota kaka mwasi na mobali eza mpona 3e personne te 3e personne ezali peut-être bana mais bapaya te chambre accoucher est-ce que mwasi na bana alaki eza lieu sacré eza na basecret bele na kati wana yo bayebi biso lokola yo oza mongo yoko tutatolanga mwasi ya mongo basakanaka na ngai kaka na basankusu kuna sabalabala ote po yo komi na edingwe moto na tembe boniko mama oyo otyama ya bato panzi likolo boye mama oyo boni boye oyo olobisa ngai boye mama entre na prometaki na jeune finga abi non je veux le faire
ça ngai nasala makambo ya solo nasala mambo ya lokuta te ke oyo nasala makambo ya lokuta non makambo nasalaka ezalaka ya solo et voilà pourquoi naosala bino émission oyo ya jeune fille na nga wana oyo mbisi nasi nasukolaki yango Thomson nde boyebi so bacongolais tokola na Thomson epo tolingaka Thomson mingi Thomson oyo nacheki yango mungwa nasukolaki yango déjà bien natyango mungwa nakotyango na kati ya mfumbwa mais nga lingaka kotya te etoka kuna na kati apona biaa mfumbwa likolo na préfère natokisa yango à côté mais eza na mwa mungwa pourquoi natyango mwa mungwa natyango mungwa parce que mungwa ekota mpe na kati ya musunia na kati ya musunia Thomson ekota mungwa okozala mono otyeka mungwa kuna na kati Thomson oza pio mungwa eza bien naye Thomson ya pio mungwa awa ekoleka nango te mpo mai eza nango wakokisa mbisi na mopanzi mpo nalingaka mbisi ekota mungwa en tout cas yo mama oyo mama motala mabe azaka o mwana nanga kotambolaka makolo yo kotambolaka na motuka boye ndenge nini mwana oyo nanga kotambola makolo yo kotambolaka mpe na motuka asala boye akota okolalaka na mbeto kitoko boye yo kolala mbeto lix nga nalala na mbeto boye te yo kolala na mbeto lix boniko mama keno soko mbeto lix na yo mpe yo moko boni kotumisaka na naninga boye tina kati ya mboka poto kotumisaka ya bato yango wana bamama mosusu eza nango bien kovanda na bino na bakishasa kuna olingo kaka kopourrir bato la vie ce n'est pas bien boniko mama bana boni mama boni kotumisa mwana moninga boye yo kolalaka na luxe boye okotambolaka na motuka mwana nga kotambolaka makolo mwana nga komatanga bametro me yebisa mwana ekende kopase permi mama oyo mpe mboka kolela motuka bopesa bana baninga kimia bopesa bana baninga kimia botika bizali obwana nango eza malamu te natyo matungulu nanga natyela mwa cube nanga awa natye mbisi boyebi mbisi ezalaka mwa makasi nga natyaka mbisi na se natyaka mbisi likolo te natye mbisi boye koki parce que lekona kotyango mpe poisson oyo eyanduka yanika to banalinga eyanduka ngisa mosi ya mwana boye yo tungisi na moi me mwana kosibi makambo ebele na mutu akozala aza na mobali na mbeto aza na esengo te yango kozomona bana mosusu bazolongwa bazeli mpo na stress ya babokilo yango ozomona mutu mosusu aboti mwana aza autiste mpo na nini tellement nyokomi na zemi affecté tina mwana tellement nyokomi na zemi affecté tina mwana na ye bamama toyabizaleli mabe boye mpo na nini toyabizaleli mabe pourkoi bapapa bango bakipaka te kaka biso bamama kaka biso mpo na nini mama boniko libala nyonso ezalaki na basankusu kuna soki obebisaki yango ozongela mobali na Kinshasa mama banda po tika mobali na Kinshasa ovanda na poto ovandeli mpe nini kebana na Kinshasa vanda na poto soki mobali no azalaki mpe papa azalaki me papa aza na ye te papa aza na ye na Congo me zongela mobali nango na Congo mama zongela mobali nango na Congo tika kopourrir bavi ya bana ya baninga mama poni makambo na bebo yoko mama mwana bato abengi azolela nayoki mawa mpasi ya kobota nga bio nzambe mawa boye mwana abengi azolela bamama je vais faire comment ma belle mère et puis mwana ayebisi nga yo oyebi ke mwana yango oyo babali mama na ye aza mpe na nini mama na ye aza na Congo aza te natya na mfumba na moto mfumba na ngai mona si nasokolaki yango me nasokola na mibale bino mpe bomona mota mosusu okotaki na retard oyo mwa teke nasokolaki mfumbwa mfumbwa na ngai yango oyo nasokolaki yango déjà mais nasokola yango lisusu mpona mbala mibale mpona bino mpe bomona te nasokoli yango déjà bien okanisa te ya modele ya ngai na yo bokritikaki wana te mfumbwa ngai nasi nasokolaki yango déjà eza mpe afre bamfumbwa ngai botala yango Kinshasa eza yango mfumbwa makasi te mponga ya makendaka nazonga na mingi na biloko ya kolia nazonga na bamfumbwa na bambisi eza yango bamfumbwa mwa eza ya frais mais avant natya mfumbwa na nga natyaka liboso tomate natye mbisi natye matungulu natye mwa cube nazwi na tomate na nga natye na tomate awa na kati natye tomate
fois qui un fumba oyo eza frais hein so na otika yango etoka parce que naza na besoin tomate esala nini naza besoin matungulu etoka elemba matungulu mpe ezala mwa makasi matungulu elemba na ndako apona continue mama amongo ozonga soki na basampusu soki na wapi wana okende kovanda otika mpe mwana ya bato otika mpe mwasi ya mwana yo tranquille pourkoi konyokola mwasi ya mwana yo so banyokoli mwana yo bongo yo kosepela soki mpe abotaki to koloba okuta aboti te asa aboteli yo deja koko abi aza na mwana mobali mwana aza na 3 ans aboteli yo deja koko mpona nini motungisi boye mama mpona nini kotungisa mwana ya moninga nde mwana place ozokosa motema mawa te bibele elobi oyo olingi basala yo te kosala mpe moninga te pourkoi yo kosala mwana moninga nde mwana yo ozokosala ke makambo ozosala mwana na moi ozosala mwasi ya mwana na moi mais mwana nde asufraka na butu ti mpona butu ntango akomi na posa ya mwasi ne mwasi aboyi mwasi azwi ciseau aboyi mpe pourkoi mwasi aboyi aboyi parce que yo na moi oyebi kosese déjà sentiment bisengo butu baprépare yango na moi ndenge moto apasse journée na ye na moi ndenge atamboli makambo ya vivre ti akoma poko akoma 18h 19h 20h ti akotakende kolala mpo alala malamu fo ezalaki journée na ye elekaki malamu soki moto apasaki journée moko ya bien nuit na ye mpe ekozala bien mais soki moto apasaki journée moko mabe nuit na ye mpe ekozala malamu te mpo na nuit na ye ezala malamu il faut aza consolation auprès ya mobali na ye il faut azo peut-être consolation auprès ya mwasi na ye soki neti mobali akendaki mosala ekenda mosala kuna azalaki bien te mwa dérangement mwa nini ntango akozonga na ndako madame nga vraimen la parce que journée moko ya malamu te na mosala tala mokonzi adérangeki nga te eloko boye esalaki nga boye komelaki nga nde mwasi akozwa mobali na ye atie na lipeka ne chéri eza na yoka makambo eyaka abandi kokonsole mobali na ye ntango mwasi akokonsole mobali nde okomona mpe mobali mpe bopilikiniki mpe esali etosi mpona nini mpona aye kozwa repos auprès ya molongani na ye azwi repos auprès ya chéri na ye alobeli maloba moko ya kitoko alobeli maloba moko ya kimia eapaise ekiti motema ntango bopilikiniki ekosala nde okomona na kati esengo na kati ya lieu sacré nde bakosepela mama akosepela papa mpe akosepela butu pareil soki mwasi na mobali balali bien na butu papa alie biloko nde malamu atondi mama mpe alie biloko nde malamu atondi bango nyonso tu motu na moto azwi part na ye malamu bakopase nuit moko ya bien ekopermettre bakoke na ntongo to bakolamka bakoza na esengo okomona ata baza na bapaya na kati ya ndako ata bato baza na kati ya ndako bato bamonaka couple bazala bien couple bazala gentil gentillesse na kozala bien c'est parce que bapasaki nuit moko ya bien la main dans la main oyo alali to la moninga oyo alali to la moninga ntango bakolala na butu bana monde wana nde kotinda bango na ntongo so babimi na lieu sacré na chambre nde kokomona bango bakozala na bilongi ya esengo bakozala na kosepela yo soso bana na ndako ya bato ntango bakolomaka na baza na bilongi ya esengo yo sepeli mpe bazalaka gentil gentillesse wana bango moto bacrée yango bacrée na ambiance na bango na kati ya butu na lieu sacré na bango yo komona bazala na gentillesse na ntongo mais soki butu eleki mabe na ntongo omonaka motu kaka elongi eza kokamama elongi eni efuka ezala ya mwasi ezala mobali moto akomi nerveux moto akomi na nervosité bokomaka bango mpe bazalaka gentil te eza kozala gentil te soki butu elekaki malamu te yango nde ntongo eza mabe donc journée ya lobi nde tosambelaki Dieu tout puissant nous laissons nos lendemain entre tes saintes mains nous te confions la journée de demain bénis notre journée que notre journée soit bien eza ndenge mo mpe topreparaka ngo na ndenge ya kimwasi na mobali soki déjà bolali bosangani mwasi na mobali bien okomona journée na bino na ntongo ekozala bien ntango mobali akoke mosala balaka mwasi bien na gentillesse nyonso tu ntango mwasi mpe atika na ndako akotikala kosokipe na ndako bien obien ntango mwasi mpe oke mosala akokende mpe bien eza ndenge wana mais yo mama bokilo soki osoyi déjà na moi yo semeki soki osoyi déjà na moi oyo kotungisa déjà mwasi ya mwana na yo to mwasi ya ndeko na yo obebisa déjà moral mais na butu akosepela te akozala pio akozala malili akozala pio bozoyeba te ke soki oza gentil na mwasi ya mwana na yo to oza gentil na semeki na yo bozobongisa nde libala ya ndeko na bino mpo motu soki avandi azoba nga mpenza mama bokilo na ngai alinganga nga mpenza basemeki na ngai balingaka nga esengo oyo bino bopesi mwasi ya libala yango esengo mwasi azozala yango auprès ya mobali papa lena te so na kosi oza mobali ya lobana papa lena kosi yango nde esengo oyo mwasi akomema auprès ya mobali na ye esengo ezowuta nanu na kati ya famille ezokende auprès ya mobali bamibali mosusu ntango mosusu omonaka mwasi aza kandakanda mwasi aza boye azorépondre vraiment na baatente na yo te eza mpe par rapport ya bafamille par rapport ya babelle famille
oyo balinga kobebisa toujours morale oyo balinga toujours kobebisa bacouple ya bato ape tomso nange kotoka kaka tomso nange ezotoka nalingi oyo mpe etoka mwa ndambu etoka mpo matungulu elema po mona ta mosu olambi mfumba boye lokola mfumba eza ya pete euti nango kongo eumelaka moto te sikoyo soki matungulu etokana te mwa matungulu etikala croquant bien te oke matungulu ya boye fo ezala ya kolemba ezala croquant te revena no mouton eloba yango ta mystère siatoun tozongeli na bamouton na biso mystère siatoun mpe mikolo ebele mwa kala boye ndeni mystère siatoun sali omonana ya mystère siatoun mikolo ebele boye telefone yango ezala pe papa le téléphone yango ezala nambinga na mystère siatoun aki mosala te boye par le service de messagerie Libara Mobile. La personne... topesaki yango kaka po elemba moke okena longola yango mikuwa na tiango awa etoka mbala moko na baninga ensemble Allô, mystère. Mystère, c'est tout. Bonne papa. Ah, yo, pe, pour toi, moi, lelo. Papa, il s'est là pour que tu aies jour, là. Ah, pas ça qui est comment déjà. Bon, je vais bien. Ça va ça papa te la kimi ezali. Na lobi omonaki chasse na moto ko uta awa ndenge nani masasa sosola ki yotala ki deja bata sengi sengi ba yebise te. Ya solo ba yebise deja. Mais sikoyo ngana okende so na sisi mariage le 6 octobre na okende ka lobi mais tina mo eloko mystère obungi boyinde ni bata ba popelo pour le mariage ba oluka o tina mo eloko pona okutana na ye na okutana na ye na lecteur réparé te ngana kotela ki o quand même mais to réparé ni ça c'est tout aka mutu olobi nini na famille kuna na tupeka kwa mwilo kwa wale wanaotina kala hii oyebi kende na boye naosala émission okoti na émission naosala émission kilina nyonso na bi ekoti papa lemza kokata mo te yoka lembeza mpesa mbote so na okosa solisa ye satulaloba oyeki yango te mystère nde eza wana sala ta mwashe sa moninga mboka neza moi makasi moi ka epesa ya nzala namema ata moi eloko ata moke ata mwa vero olobi nini bon après wana d'accord bon mona tiki yo na lokwa bato ya papa pour le mariage banda koluka vike na osala émission moko nazosala émission moko na osolaka na bamama ya biso mama moko amonga nyokola mwasi ya mwana na bibo nabenga yo tito osola ntango baoyoka mpenza voi na yo mpo na tio vraiment na haut-parleur comme ça bayaka te tosololaki mpo baoluka yo misesi ya tout mikolo ebele baomonana te ngai mpe bolukaki boye mpo ya nini ata kotungi mpe baluka yango boye te bayoki yo sikoyo oyebisi bango nini bata papa pour le mariage baoluka napesi bango modelali bango makasi nazoprepare bango émission moko ya bien nazosala oyo tokosala na yo mbate moko mena tikomona mokalme po mikolo oyo santinga malamu te kosukosuka balenge ebetina ata na ploye na ndako so na ye namoni bona yela yo agene
Abieno voilà. Nela gene. Na sododo. Na sododo. Na oyela gene. Na corona potier. Akoko na nango. Eza nango akoko ezali. Eza mama ya biso moko boye mama bio. Aoteka batangawisi, aoteka batangawisi ba mukongo wa papa. Baka ndenge kaka makambo mino wa papa temelo wa papa bolingaka ba vite bino boza akoko penze ezali soko lingi oleki oyo kozwa. Alembe za sa doki ya ye. Mama na kolika. Mama je tu no venye ikana songa samu tai. Mama cheta zate. Pese babote ebele lobani encore ezali lekolo ya kozwa nakoleka mama batanga usa makasi mpe eza banzeta makasi mpe ezali mama bio wana mama mami bio apesaki nga nyonso sikoyo naopesa na exemple na bino Alain Mbenza deja sa azwaki tanga usi na ye meli abi antuka kitoko esalaki bien mpona mokongo adi ye se topesa toboyi mokili ya ozwa te ya ozwa te mister nalingi mingi natika opesa mama babizo ebele mpona olamba na mfumbo awa mfumbo ya ozika na omanke te babizo na bino nyonso na bana nyonso na mama. Ok, bye. Pour comprendre la télé-réalité, il y a beaucoup de mystères, tout notre temps, tous les mystères, il y a un abouillot qui est à Bika la terre. Bon, mystère, tout le reste, c'est là-bas encore. Maman bio, maman, ma mère, c'est ce qu'elle a fait de l'eau à la nuit, Suzanne, à Ananda. Alors, on se voit quelqu'un. Problème est zati. On se voit là, mes coups, hein. Papa, l'équipe, pourquoi elle était pas. Toi, bien, on se voit papier, mama biso mongo wana oyo tumisa mosa mwana yo ntango okota sikoyo na chambre mono okota ngo na ide nini okota yango mpenza na ide nini oyoka soni te mama na chambre mwana olingo ozokende omona mpe mwana asalaka oyo aye makambo okotaki ye deja asa akoli aza kaka mwana okotikala mpe ya yo me na minute oyo akoma mpe na moto olie bamama bakota bayembali baka na zuwa omoti mwana bapartage bolingo obien dene bakomplike bokwaniko
nalobaki nazalongwana mikuwa na mbisi na nga oyo nalongwana mikuwa mbisi na nga yango oyo nalongoli mikuwa nyonso tu c'est ça natie mbisi na nga awa mpani natiaki babiloko nyonso awa biloko mosusu kolamba yango esika na complication te natia boye neti fumba kotia no ai te o natia ai te oyo yanga natie ai te critiquer te mais quand on apprend tous les jours donc natie mbisi ya kokauka natie Thompson natie matungulu natie mwa mungwa natie mwa cube yango oyo fo yebaki Thompson wana natokisaki yango na mungwa mpo yango mpe ekota kuna kati mpo Thompson ezalaka pio so ekoti mungwa te okomona ekozalaka pio même avant natia nini nazomeka noko soki mwa mungwa ekotaki bien fo nabakisa mwa mokie là c'est bon mfumba yango mfumba yango nasokolaki yango sikoyo nazotia yango na kati nga nasepela kolama mfumba na nga boye mfumba na nga eza ya pete mfumba na nga euta nango Kinshasa eza mfumba moya ya pete eza mfumba makasi te yango bomoni na tokisi na matungulu parce que mfumbwa eza pete eza mfumbwa makasi te eza mfumbwa moko ekomela na moto te voilà pourquoi bomoni kinga na tiaki babiloko na liboso so na bosa na eloko boye banana kanda mama na mongo o mafuta mbila nga sikoyo na nga so na otia mafuta na nga na mfumbwa nalingaka na shofa ngo nano nalongola ngo nano mobesi wana apone na kotia ngo na mfumbwa na ngai mafuta yango wana natie natiki mfumbwa etoka nano ndambo apo na kotia mafuta na shofa ngo elongo na misolo ya mobesu apone na koboka ngo na kati ya mfumbwa na ngai nafiniki watu mosusu balamba mpe nani soki ba mafuta wibo mafuta eza nini nga mafuta midele nga na shofe mafuta nachauffe mafuta natia yango na mfumba mpo nalinga mafuta ezala mobesu te ngo nachauffe nanga mafuta toyebi ke biso so mfumba tolingaka olamba wana mafuta yaka ya mobesu bongo mais nde babi motu na motu na modele na ye nga modele nanga nalingaka natia mafuta soki na chauffe yango nalinga te natia mafuta ya mobesu nanga na chauffe mafuta na ngai natia bino ke mfumbo nanga oyo eza pete eza makasi te mpo ezaki ya kokauka te eza ya vraiment mfumba moko ya mobesu eza vraiment pete sikoyo nazotia nguba omobike mfumbo na biso bacongolais ya Kinshasa bazairoi biso bazairoi etiaka nguba na mfumba bandeko na biso ya braza bango nde batiaka nguba te na biso tolinga kotia mfumba na biso ndenge tokola nango ifo totia mo nguba oyo tobengaka mwamba natie mwamba oyo nyonso parceke mfumbwa eza ebele wana tie mwamba nyonso elenga mfumbwa ezalaka mpe mwamba elenga mfumbwa na biso ezalaka mwamba ozolia mfumbwa ezala mwamba kokoka oyoka bien so mwamba ekoka mpe te kaka mfumbwa mpe bien te nzoka nde mwamba mpo mfumbwa na biso toliambaka ngo na mwamba natika yango etoka na dimine mwa moto moke parceke biloko yango baezikaka mbanga dimine mwa moto moke kaka sikoyo natiki etoka donc naopalola boye mfumba mingi boye mpo mwamba esangana oyo elenge ya mfumba ezalaka na mwamba oyo toyelobanga batata baloba bozwi matiti wana bokamati botia yango mwamba
mpona bopesa nga nakende kolia matiti nzonga bosani pondu pesa matiti en tout cas bapapa ya biso papa ya liboko elembi ouais papa nazoba yango mpo ebaluka bien biloko nyonso esangana oyo naolongola boye eza mwa mikuwa ngalinga biloko nanga so alami na bamikuwa ya mike naolongola mpo fumukanda kutana mokuwa te balekela mongo pao bafalela se biso oyo bato bacommentaire mwatena commentaire akomi abi ya boniko okotenena azana na ebala mobali nonga abi mawa mposa mobali osali nde nasekaki nalanga abiyaki mposa mobali na ngai abi moso aza gentil te komo baposa mobali mongenga boye iso mona mbanda milakisa ata n'importe quoi oyo akobakisa ngo mai mwa mokie etoka lisusu mpona mwamba oyo esala nini esangana bien mpo mfumbu ebela soki etoki fo mona mafuta ezobima boye na change nzungu parce que namonaki nzungu wana ekoma moke mpo mfumbu nanga etoka su mwa malamu etoka su mwa bien nabalosango mpe bien nabalosango na liberté yango wana na change nzungu anatanda natika mfumbu etoka lisusu mwamba esangana très bien na makasa na mbisi natieki mbisi ya kokauka na mbisi à la mer Thompson oyo bana ngota vidéo la mer na mbisi à la mer voilà natiki yango etoka lisusu ndambo toyebi ke bamongo balingaka komela toyebi ke bamongo bateke kiteki mpo toa bazero toyebani bizali na biso nde tozalaka mais sikoyo mama oyo okotaka na chambre ya mwana yo oyo nga nabengaka lieu sacré place oyo okotaka bato mibale bato mosusu bakokota eza bana na bango mais eza bapaya te chambre akouche bakotaka ngo même pas mopaya komona esika bato mibale bazolala te eza eloko mo très important lieu sacré eza important makasi bamama nyonso nazolanse message mama nyonso oyo akotala émission oyo ya lelo oyo nasali émission oyo ndenge naosola na bino boye par rapport ya mama oyo akotaka na chambre ya mwana ya mobali okende kotia mwasi ya mwana mal à l'aise yo ozolala na mbeto ya luxe nga nalala na mbeto ya luxe te yo ozotambola na voiture mobali na yo azotambola makolo mama botikala bana espace bana bavivre eza bien te bana soki basi babalani bakomi mikolo bolingo mama na mwana esilaka te aza mwana na yo akotikala mwana na yo sekoseko tina ti eloko ekochange yango eza te eloko ekochange bolingo ya mama na mwana eza te tikela mwana na espace bino nyonso bato boza na bizaleli ya kofingaka basi ya bana botika yango boyebi ke bato mosusu bazalaka faible d'esprit bato mosusu bazalaka yango bomonaka bato bazobela nini comment ça s'appelle bakomosala badépression tellement basouci eleki mingi moto akomi dépressif akomosala dépression ozobaki teke dépression oyo ngambo na sena oyebi a force akosala motu mabe moto aza koaccumule esali dépression parce que jeune fille wana ayebisingaki mama na ye azalaka awa te mama na ye azalaka na Congo aza mwana moko aye awa na age ya 2 ans mwana ye na age ya 2 ans na mwana botami eza ndengo bote pale pour moi na 2 ans eboloba te na mwana botami awa ezaka ndenge moko mama na ye aza na Congo moto ayaki na poto awa ezali mama leki na ye moto ayaki na ye binabima mwana ndeko nanga mwana ye ana age ya 2 ans mwana atangi classe aosala mpe mosala na ye ya bien quand je dis mosala ya bien mwana aosala mpe mosala na ye ya bien alors yo mama okomi okende otya mwana boyebaka teke na ndako bino kutu bamama oyo babala na Congo ke obalaki na Congo osali vi oboti bana nyonso boyebi yango nde mobali akipaka ndako ndenge mobali akoki mpe belle famille na ye boyebi ndenge ezalaka mais awa na poto ezaki mwasi asalaka mobali mpe asalaka donc mwasi soko azosala dépense eza mingi te na ndako mpo mobali mpe azosala bazosangisa bopartage na bawhatsapp ya bamama mosusu batala mpo makambo ya boye bayebi soko omoni ndoki belela mpona bamama bizaleli mabe batika bizaleli oyo ya mabe eza malamu te linga mwasi ya mwana na yo linga mobali ya mwana na yo parce que bato so babalani bakomi famille ekomi libota ekomi eloko moko botika lokoso na kokende oyo yo osalaki boyota awa na mboka eza mwasi akendaka mosala mobali akendaka mosala donc mwasi aza na possibilité ya kosomba eloko oyo alingi mpo akendaka mosala motoki na ye etangaka azwaka mbongo mobali mpe aza na possibilité ya kosala oyo alingi mpo akendaka mosala motoki na ye etangaka azwaka mbongo en tout cas mpona lelo tosoki na bino wana mfumo na biso ezobelaka te nakopesa bino au revoir ata motya mfumo na kati ya sani nde napesi bino
au revoir ndenge nalobi ke mbala nsima bolanda na koyebisa bino mama moko moluba mpe ndenge nini atungisaka bokilo na ye bolanda mpe émission mosusu na basala bino mpona bana basi oyo ya biso babotami awa to mpe babotami awa te ndenge bana mibali bautaka kongo bayaka kokosa bango na bastratégie so basi bazwi bango mikanda apo bakamati basimi nza basala nini bakimi bapesi baraison ebele wana eza lisolo na mbetela bino bana nsima natala na mfumba ezika te fumba elinga babalole boto akangama na sete mpo eza mwamba po akangama na sete wana namuka mafuta nde ezopesa kala te ezokita po ezaki nango mpe pete afumbwa bato voilà fumba na biso yango oyo na Marie-Jeanne napesi moto na yana amona nga mingi ya Marie-Jeanne fanda ana po defini yango ya Marie-Jeanne moni fumba yango kolamba ekipa ekolo te balebi teke ekolo komitango elamba yango bie te kolamba eza koyekola epusi kozolamba zala na motema ya kokita tya mayele nango nyonso bolingo nyonso kati ya mosuku mo olamba kitoko servi kitoko bato bakolia kitoko moni ndenge bazokisa mafuta fumba na biso ebeli fumba yango wow fumba na biso ebeli yango nde ezopesa mo mafuta epesa boyo donc mafuta oyo natiaki na mafuta mwamba nyonso esangani yango oyo fumba ebeli voilà bon tosolaki na biso ya mingi sina explikaki makambo nyonso fumba na biso yango oyo on apprend tous les jours moto na moto aza na ndenge asalelaka biloko na ye fumba na biso yango soki olingi oliango na kwa yango oloba mpona eza eloko na mopanzi te te naki nakosa tia eloko na mopanzi te naki na basala kobetela bino ya mama motala mabe mama ya mongo tokonaki na bezolala mafumbwa mpona zoleka mopaya mo aza kotala nga natunaki okolia nini abinanga olia mfumba on a sali fumba na biso yango tozoservir papa to bapaya fo koservaka bien tala olambi otie na sani ya malamu ntango otie mpe bato na mesa balie basepeli ok kande nalobaka que Dieu vous bénisse, God bless you. Tata nzambi kalusaku muna nzambi kalusaku muna nzambi kauchoko mwapi sana pe komuna hekiminga nzamba za na bino nzamba nibeshine bana betu bons bye bye.